Maison mère toujours vitesse. Il y a TGV Bigard. Pour comprendre que c'est formidable bima. De comprendre Jenny na couleur ni. Ronaldinho na couleur ni. Nico est na couleur ni. Café ou est na couleur ni. Parce que pour comprendre que c'est formidable. Ngai baki nyonso nazalaki kolinga. Azala kosala ngai bien. Azala koyoka ye. Akotanga motema nanga tika te espace te milelo na matoi nanga ezalaki cri de lion akanga na loketo pona banga te tanga ngosuke motete makanzo te koma kanga mingai elo bolingo na yo ekomilanga satellite chaque action ya mabe songela kanga la mémoire ya nanga yo ewa bébé oyemba yemba mo banzimbe bele na ozi sko na confirmer tuza na tondo sa ba care siko toni to beta sko ba vocal ba lead na ba bilo mususu likamba lisi ya motema nanga tongo na pokwa na la kata wale yoko kendeke yoko tikaka mawa na kati na motema royo bisamare sobo melinga ngana yuki te mingi bazali koyebisanga soki ozobomba oyeza na kati ya motema na yo eyebi kaka yoro yebisa lari na yembeli ya nzembo oyo lari ezali story voyo langa nengo salingo kosala pe basusu eza motindo na yo Jenny Atula kuna muziki kwa mambo bana King bana Dar es Salaam bana Poto bana mokili mobimba site FM moko Afrique Info avec Frank Stemai Yandankala twende X-Bass Marandura Frank Stemai. Excellent, fidèle internaute, tous les amis d'Africa Info, merci de nous renouveler votre confiance. Merci également à tous les amis de Frank Stemai éparpillés à travers le monde. Merci à toute la musique congolaise en général. Mais ici, mesdames et messieurs, je suis venu chercher un artiste évoluant dans le groupe Wenge Musique à Maison Mère. Aujourd'hui, c'est une figure emblématique aussi, hein, au nom de Jenny Atula. Aujourd'hui, quand même, chouchou. Il y a le roi de la forêt. Toyeba idéologie il y a formidable Toyeba est-ce que à participer na formidable soit que participer et le connu ko ça na formidable mais espace ni le roi de la forêt otikela nini fois ça les plutôt déjà mon extrait ndeka to message ko na répétition mais ici spécialement bien sûr qu'avec Jenny Atula alors pesa biso mo ba guana et bilengi bazo vivre na studio parce que neto bana bino boy baza en plein studio bientôt formidable et causala sur le marché il est là avec moi Jenny bonjour bonjour Denis Toko. Nous sommes à Big Boss, c'est roi de la forêt. Maison mère. Maison mère, toujours vitesse. Il y a TGV Bigard. Ndeni baboulot. Boulot normal, c'est un coup de plaisir. On a mon binopé, c'est un plaisir. Tous en plein studio, on a pas boss. Il y a Bigard tout travail, tout bêta d'aba, bureau pour Basile, formidable et tout. Kala tout le monde a tout payé ça va bilingue na bango. Quand tu payé ça bilingue na bango, tu mets ma sonne au Jenny. Depuis quand ça fait combien de temps? Depuis quand tu Maison Mère? Ouais, déjà 2 ans. Déjà 2 ans. 2 ans, mais on a monté à Kala. Tes agents qui travaillent na vitesse, na vision tellement na la Big Boss déjà depuis. Il y a un monde qui tant on a côté Maison Mère boy. Na bolingo travail ça. Il y a un monde qui na on sala déjà maman boloko là. Naza déjà Kalapo, tout ça de la Makila Maison Mère. La Makila Maison Mère, est-ce qu'elle est là 2 ans? Gina Koyib, ça va fanatique, nous avons une musique à Maison Mère, qui sont répertoire à Maison Mère, Mobimba, pour les bandes bébés. Tes Maison Mère, ça répertoire est belé, son habit na kangi répertoire Mobimba na kosi. Jusqu'au banda intervention rapide, Tilelo, Atayomo. Mais par rapport,
y a ba chant oyo to betaka na o msusu na kangi déjà mais maison mère za na répertoire ebele mais tito za wana na ebike to fansa mambutu yebika sokoti mouvement sika ozo mambutu malembe ti mambutu e fanda mais ça va déjà mais c'est que Jenny to so bien oyebiki tant yo koti maison mère koute bancien ancien mingi po kuta ki bazali suna yote yo pe comme moi ancien malé parce que bana mai pe beli ba oti ba kaza misusu ba kutu na maison mère bozo volonté na bana mai nyo ouais bana mai toza bien na kuta ba Nico ba café room na kuta neti masana basile na kutai na kutai Arnold na kutai na kuta batu bele batu msu na kuta bazala bazai suti mais bayamba yanga kitoko esinga ka so bosser ay rubarsa implice ba masa ba koza na kento te surtout so zo bosser bien ya ngomo ke tan na yaki ba masa bayamba yanga bien pour que Genia sola bien Genia za 100 ranking boulot kaka sans boulot et l'on sous ces atis on se ko 12 to ka wenge wana yo kuta na wote 12 kesoko yesika fo 12 12 ezalaka ke yeba otambola yeba nini ozosala zana vision moninga ta on a maison mère na bike chef d'état-major Papi Kakol on a penda vina nga ya kati yé mutu penda azwanga boy ndinga système abi petit nanga yo fozala même mission moto beta na bujambo monde na côté ba matongi kasi yango nde kasi sa makambuti babi a Jenny yo fozala boy pozala makila boy yango ya remexa vie na Papi Kakol po sanga te Jenny na makila wengi yo fozala na wengi yango moni na wengi na za l'aise na wengi za l'aise c'est très bien mais ce que bukabon la ndenge ba voix pour moi ba voix neti ya yo Jenny boy beaucoup de chanteurs mondre ba boyemba parce que batembre moko pour le mona mana biso muso ayekuna parfum d'hiver boka bat bokenda pe moi likolo ouais ezasco ba différence ba ya ba timbre parfum d'hiver ya za timbre mususu nga Jenny na timbre mususu ezasco capacité yo moko chanter ndenge o développer mamuna yo ponga za na timbre nga za na caché fixé par rapport à nana caché nanga mais naza limité te naza mutu za na timbre na ye nga ba ko pisanga vocal emela na yemba ba ko pisanga vocal a Jen na yemba ba ko pisanga vocal na biela na yemba ba pisanga vocal a JDT na yemba c'est fait époque nyonso naza standard nga mda na standard wa standard mais sikoyo yango nde problème to lokeli yo lelo ba interprétation wana ba bizo lia bana mai bele tezaka ke omoni Big Boss le roi de la forêt aza deuxiémiste nga aza chanteur première voix mingi so ezakuta ba lead ya Big Boss le roi de la forêt omona Nicodème ponga aza première voix ponga aza première voix na oyemba ka ba vocal so 5 pena yemba lead ya Big Boss le roi de la forêt na oyemba ta que chanteur mais ce que ba ya o deuxième voix bazana mo privilège trop par rapport au Big Boss le roi de la forêt aza chanteur deuxième voix. Alors lelo oyo formidable pour yo déjà disque auto robet oyemba na disque te oyemba na disque oyemba parce que lelo za quoi formidable disque ce qu'on oyemba za formidable o ce qu'on a ça ba fanatique tu ya maison mère boza décider ngamo pe attaque bosser attaque na ebike batu bazo zilanga bayoka Jenyangwa oyemba nini no yemba nanga sta bomba so mokilité mais bozo ka timbre bizarre boyoka timbre bizarre timbre bizarre za rande teza voix nanga normal na koimba ndina imba bato bayebaki biso mibale bakoma koseka ngai tala kuna mwasi akima ye akoma kokondo nzoto zongela nga nalingi yo kosala nga bwete na koya oza normal sikotamba biza na koya wakanga koki lukara tokolalala akaka bakaisala lukara un timbre bizarre. Ouais, un timbre bizarre. Les accords comme on dit, on voit ça quand on poche belé. Vous avez poche belé, yo muka iba ko développer. A poche on a tembo, poche on a tembo, poche on a tembo. Néanmoins qu'il y a formidable. Bon, on a timbre belé, mais bon comprendre l'identité l'homme, on comprendre que au génie. On comprendre que au génie. Alors, Jenny tout là. Les lois formidable les oya.
Otamboli tamboli Johnny. Yembi. Sikoyo awa. Est-ce que vous avez biso? Bogosa Dieu dans le roi de la forêt. Bogosa Dieu dans Nico. Bogosa Dieu dans Mutunanga Fifa. Nani Mutunanga Victoria nani. Ronaldinho. Ce qu'on a chanté RP. Écoute, tu as petit frère nae, Tozaï Kiwana, Bissotou, Nabi Bakourage, c'est même auto banda déjà aux ongles la répétition. Tout ça, pendant Dio, tu es maintenant dans la canda pour l'époque Nabiso. L'époque Nabiso, Bissotou l'inglaterre, tous en a faillite. Parce que faut, mes hommes et ma génération, ma génération le plus moins belé, mais ce que génération n'a binopé, la critique est moins belé. Ouais, génération Nabiso bateau, ou on a liboso. Jamais on dima au biso to zalelo bon peu ba boya kaka mais si ko biso pe na fort na biso to sala to bi keto ba oza décider na génération na biso pe to marqué pour même nini ya sika o mambo ndenge maison mère ils école o esali déjà presque marambutu bino nini boya na ya sika o esala matin na maison mère te to ko ba te to ya na biso ba comprendre que tant formidable bima de ba comprendre Jenny na couleur ni Ronaldinho na couleur ni Nico isu na couleur ni Café ou isu na couleur ni parce que ba comprendre qu'on a formidable ba penda ba comprendre on a formidable surtout nga penda na habité ba comprendre na le on nga ba trop te mais ba comprendre mais c'est que o mesene sa biso boyete na bige et tape belle ba ozela mais Franck c'est ma boniko lo biso trop tikaya sanza nchoaka te tout le moi dimi pour les artistes peut-être a raison on rappelle très bien mais aujourd'hui Johnny Batubalobi le kamusu na tout na yo le kambo ya ba concert quand ba concert bo beti concert moi ba place moi belé mais tout le monde on dirait bino côté ba première voix hein donc Arnaud Bassele ba te belé apparemment Jenny ozolinga kotika micro te tu fais bana mai ebele te nga Jenny nazara motema mabete nazara sina o nga laza po Arnaud daza Arnaud Jenny daza Jenny jamais kokoma Arnaud jamais kokoma Jenny nazana confiance ya o nga laza nga nazara play na mamboana soeza o nzembo poto kabola toze belé yebika ke ba masa ba première fois to ebele jamais okokanga micro mo po masa pa yoluka bolona no ba condamner yango na ba critique otongo trop jamais na yebike ba masa ba yebike Jenny da play ce que ça teint vocal na oyemba ngam na côté wana na za honnête ouais alors to ke siko tabata ba ozela saka na biso na nenga banchwaka to banda na biloko akala to yasiko na biloko la biso na formidable bien que nyoso bimisa formidable était mais tamo moko et ko sapi ba fanatique maison mais ba travers le monde bien formidable ba biloko zebele siko ba to comment ba vitesse soko bete loko boy déjà bakenango mais machika enregistrer vite fait non chéri nanga baki nyoso nazalaki kolinga azala kosala ngai bien azala koyoka ye akotana motema na ngai tika te espace te milelo na matoi na ngai ezalaki cri de lion akangaka na loketo mpona banga te tanga ngo suki moto te elemaka nzoto ekomaka ngai mingai elo bolingo na yo ekomelanga satelite chaque action ya mabe songelaka nga na mémoire ya nanga yo ewawa bébé mikolo formidable ba blog ezebele mikolo na ye maboyo ko foxer za sauter po moni chamikolo yo faut pesa elengi pa basi mutapesa mobali guya oyoka nzimbo tango convaincre moi si opesa John e guya oyoka nzimbo wana siko ba technique ba misebele bazana ngo suti poani bolingaka yemba lokola posozo yemba sondeni moi sa yemba ngo ezate bato kaka yembi bien mais pour moi si faut yembela ande basi yango moni na formidable non changer formule siko na par rapport à idole ba belle to ba bokena ba vino ba Carlito bokena ba to belle mais bino pe bozana ba vie o ba tike bino musala ba tike te mais bozo travailler na bango mais bango ba ki ava bino na kopo yo siko pe na nyoyo kaka moi trop kino vio inspiré pe Jenny ngam na sala mélange ba couleur ebele
ça na mélange ba couleur ebele na oka mingi ba mikolo ba vina biso ba emenea ba pepe calé pour maison mère tout ça na makila maison mère déjà c'est la maison mère qui bouge un peu intervention rapide on a déjà vous avez un makila on a travaillé moi mke latino pe lisusu tout ça là mélange ba couleur yango ebimisa biso et au moins tant ça mélange bon ebimisi timbre na c'est que absolument comment pepe calé mbango ko ça biso be ko une explication likamba lisi ya motema nanga tongo na pokwa ngala kati ya pwale yokokendeke yokotikaka mawa na kati na motema royo ebesini kobeta mpona bolingo ebeti mbangu mpona pasi okolilisanga mpona nini mishu se ya mitema tosalaki bona koro Jenny, t'es marambouza au convaincre. Au convaincre, la tombe sur la chité. Viens nous condoler la biso. Viens nous condoler. Nga mingi. Yebisa mare sobo melinga. Ngana yuki pe mingi bazali koyebisanga. Soki ozobomba oyeza na kati ya motema na yo eyebi kaka yoro yebisa lari yokomisinga lokola zoba libaleze loko ya liseki tere soki ozwi engagement mosusu ngana tikala nga pabo moeba moto baso makate na kotika mokili sebo kotelika bekutana yebalate na yembeli ya nzembo yolari ezali story voyolanga nengo salingo kosala pe basusu Zamotino nayo Jenny atula Kwa musivye kwa mambo kwa ngolo zonzu Pea sonam Atosu kisana fina biso latino Eko sabi kumo tanga kiepe Bat ba wala ba mbo ane otangi vie miyo yembisi viete Lelo na limi maloba moteza la Castillo ekomaka no ça départ likonga monte na etelemi na rose na tose na kolela bongelelie pile seletoni ni bolingo etene yo basenze mbo basere ba yoka bienta fomano kena biso biloko basere masaka bakera basere c'est vrai que Kimio ils ont trop micro, trop inspiration formidablement bébé na comme gars yebi faut pas vocal la kanda faut yebi merci c'est na biso Jenny atula merci beaucoup ndengo ya bibiso na bikoza na boulot na studio mokati boulot pour ya ko to servir ba fanatique à wenge musique à maison mère to ko succès na lobanini et puis to ko formidable en camp Jenny atula ouais formidable na yebi que bino za daba pandisango fuite bomba mate tito za na studio beto travailler ka pour ba fanatique na biso tu ya maison mère ba sepela ya monde partout ba otala biso na yebi que na yebi maman biso si déjà ma patana pesi mbote kota zali maman na exaucé na gladi na bosente masananga sur les États-Unis modeste mondongi na bosente HD garçon propre Feruzikanga na bosanité venangai de Kolimijimu na bosanité trésor ifaso na bosanité Gindi na yebi que l'homme au pouvoir papa na leni babashima bre patuka pangala golf kizola na bosanité trésor onema batuto bolinga Jenny répondeur yebi ka tous en studio tous chaud elinga bino trop. Ouais. Merci beaucoup Jenny, tout ce que ça musala. Alors bah tout je pense que Jenny a solo mais titre on nous fait sur confirmation tes titres no yemba mo banzimbe bele no zesko na confirmer tout ça tout ça na tondo sa ba care siko to nito beta sko ba vocal ba lead na ba bilo msusu
nako loba mamsu na bi 1 sous eza 2e sous 3e sous 4e sous 5e sous 6 yango pour confirmer bien photo 6 non mambo bien après mba mona bi que to ça non mambo ya calme émission mo na poser na beta benda kita na décortiquer ba blom so maison moi tous la cara soki formidable bimi et ko ça biso bien plaisir à trop. Merci beaucoup également à vous, très chers internautes, de nous suivre avec beaucoup de plaisir. Je pense que ce sont des jeunes qu'il faut surveiller, hein, comme dit Nathalie Okole, Baza Batobana, talent. Alors, Bisso Moussana, c'est que dénicher talent, de quoi ils sont capables, et surtout que Baza Pembeni, il y a les rois de la forêt, Ranson, parmi les artistes Oyo. Bazo encadrer jeunesse, bazo mo ebele, ba okasa boyebi ba musicien, autotique na bazo encadrer jeunesse, ba soumingité. Parmi eux, il y a le roi de la forêt également qui aujourd'hui est en train de faire un grand travail dans la vie artistique et abana oyo notamment Jenny répondeur à tout là. Merci beaucoup Nabino de Bolandi Bisso. Merci l'équipe technique Chaton Kolo, Ozengalina, Bandekoto à travers le monde. Abonnez-vous encore massivement parce que c'est ici que vous aurez bien sûr de bonnes choses. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Pass,